Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Charles Aruna. Christian Obrou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non. Nina babeli boy. Yena banako bongisa nanaza sani nakatelo bakwanga kuna po fufuna ebeli to banako lelanga nzala. Fufuna ebeli te ena naza sani to sutuki mbamoko yona baluki na tala. Soki eza problème nini? Problème yaya. Faut ça la attention bandeli ya boya. Wenu ozaki na ngovo mana ndenge na sutuki ndenge na zaki. De faut ça la attention na bambeli vraiment boy. Kena nga tala bloc kendeka. Oh. Yaya. Problème ozali kambo. Problème est c'est quoi ça ni? L'esprit de mort est courageux puis la nappe. Bénissez vous c'est ça au nom puissant de Jésus-Christ. Kufa ekozala na côté mabongisi nyonso o bazobongisa. Eza na église, eza na quartier ekosimba ke la kombo na Yesu Kristo. Ngana kokufa te nzambe mission yo tinda kinga na sia mokilio. Non na kokisa yango te. Il faut na kokisa mission na. Diable za ne sikati na ndako oyo. Diable za ne sikati na bomo nanga. Na kombo na Yesu Kristo. Maître. Oui, banana ngai. Nayambi yo nakati ya temple na ngai. Olobi nini? Maître, nani saki ondeleki na nga kufa. Nina zoyoka ke kokende na bango na kisasa mobali ndakufi leki na nga kufi te. Sikunga nazalaki na posa nde leki na nga kufa. Nga tika na libala wana na mobali wana. Mais nazoyoka ndenge mobali bando keke kisasa basali accident mobali akufi. Maître te okana ebongo te. So mobali akufi leki na nga kufi siko yanga bénéfice ni na kati wana. Il faut lende leki na nga kufa maître. Il faut leki na nga kufa. Mobali te ponga na posa mobali wana. Maître pardon, sali lange loko moko. Akufa te tika kana accident pardon. Pardon maître. Pardon. Ouais. Mwana na ngai dizi ya match. Maître. Ngai na bumi mobali na yote. Kake na tindaki po ekende koboma ndeko na yo ya mwasi akufa. Maître na yoki. Atikila yo mobali ndenge yolinga. Olingaka ye. Nalingaki te na motema na ngai. Sikoyo kake na betaki. Okende ko na yo ya mwasi akufa. Lokola ezalaki makasi. Bazalaki bango mibali. Bazalaki kokende na supermarché. Yango wana esali retour. Basali accident. Merci maître. Akufa te mobali na kufa te. Akufa te leki na nga kufa na ye ake na ye maître. Mobali ndaza afifanga na mona ye po na lingaka. Na linga leki na nga wana te. Na lingaka ye te. Na linga nde mobali na ngai. Merci. Mobali na maître pardon. Yoka ngai ezalaki nya. Nazoyoka maître. Nazokende. Kozwa molimo ya ndeko na yo. Nazoboma ye. Boma maître, boma ye. Kaka siko. Kaka siko papa. Fongola maboko na yo. Esika moko kanisa yango. Allez, zwa moto wana. Loba maloba. Moto ndenge ezokende. Boma na tirer place à ça. Et boma ye.
eboma mpo ngana tika na mobali wana ngana linga mobali alingaka naturel te ngaka na vivre na mibala mboka ya bapeshere ya bakati bambila bamibali moko ya ntina ke yesu amibali ya chance mpona nini moto oyo naturel nde nazobwaka ekende tumba osika okufa lisusu ngana tika na mibali na tika koreye Voilà. Nakoko bayoki bosenga na yo. Bwaka yango. sepeli na lite nde boye nde naturel Mama zila na mama tsego bitunza ya hiyo tuzalana na yeye mama zalana kimya mama kimya mama mama tika boye mama panda na mama ya tuzalana kimya lwa mabeza kitana mutima mama panda lwa kama beza te kwa be makabi zate mama azino pitete akuluki nazolo bana yo boya mama tuzo souhaiter te bakufa zala kimya mama tsanzambe liboso pona nini boya mama zala kimya kwa mama tuzoluka bongo tuzoluka kufa te ya mama zala kimya mama no mabeza ya kovanda nani no katukute loka mabeza kovanda mama koza makimya boye yaka no mama no boye tuzalana mama mama vanda nani yuko tsanza mbele boso no tuzalana no se zwa kimya vanda nani mama vanda nani Yalo nganoko ça va bien quoi quoi akufi Noko. Isa nini? Ile tozawani bana veke ko noko. Kimi ozali ndeni nzamba lola. Vanda mama vanda. Mama boza katali. Ozinga na yo sabi ko ni ngana yo na telefone. Vanda. Alobi boya mama. Kambu nyoso ezala ba banzela. Kambu nyoso ezala ba. Nayebi ke okozala motema monene na message oyo nazopesa ye. Oyoki appel oyo nazwi. Ça veut dire babengi ngai naturel aza lisusu na mokili.
Bégé, non linga yo. Mais opo yanga. Nga pena Bégé nga na linga yo. Okumoye tina ba ndoto nanga. Mais ozopo ya kaka nga. Bégé. Nga na linga yo boye. Ah. Tala. Bégé, nga no komi soti na suka yo. Okoma pena na suka. Le banga iti. Ah Bégé. Bonjour Bégé. Bonjour, sœur. Bonjour. Ok, merci. On peut revoir le s'il vous plaît. Ok, prenez mon verre. Zam. C'est. Mais aux essais, en plus que intercession. C'est. Pour nani, il faut manger pas dans la paix, au lati vraiment pour lui. Oui, yaya, aux âmes au cabinet qu'on dit. Aux âmes plus que intercession. Mais ce qu'on a, il a dit au lati vraiment. D'ailleurs, moi, na oyo kamba, et qu'il y a mon yo vraiment pour lui. Examine au PC. Ozoye pas dans la vraiment, comme elle a dit là-bas, tout fermé. Si on a évité, oui, on n'est pas normal. Problème des amis. Bégé, l'on a yeli un. Nani oyo lobana, ten oyo lobana na yeli amati. Bégé, na yeli, Bégé na linga kayo na mutema na nga. Na linga yo. Mais Bégé na kamo yo ni linga ngate. S'il vous plaît, c'est la vie. Ok, lobana aussi. C'est la somme le banan simba. Ok, ça le beau côté Bégé. Yo. J'ai dit ça va likambo et ça ni. Ezani, on a ngana loba yo ko yo kamo Bégé. Suko lo ngana. Na yo kamo na sasa boyete. Bégé. Non. Non. Boyete. Oza sert en Christ ngala berger. OK? Et mon peuple respect ça là. Yoka, c'est là non. Au moins des azabou. Oza wana les mi et les oreilles. Yoka. Ko simba na onti. Na ko telemisa yo. So ko simbi sur télévision OK. Yoka. Ay tema. Au moins est-ce que il y a ko séduire wana ngai pa na linga ngoti. Oza sert en Christ. Mais ta ko meza ta. Ba ndi bana na yo ba ekodi. Bon, c'est ba mo nyo bo. Et puis oya ko simba na lipeto. Na so bima. Mona ela de lo lati. Mbala sima so oyeka aboyi. Yo mo nsuke na ibanda. Mais au kota isu te na ela de no o. Ali bima ibanda. Bima ibanda na lo. Bégé. Omoni ko nangoloba. Ni oyo loba. Nazoloba. Oh. Ngana mtaloba Bégé. Moni telemisinga osabotinga te. Moni na kiti o. Telemisinga na kiti o. Moni yo. Ko telemisinga yo. No komso na su. Ko kati. Ma, tobeta. Tobeta na beti. Na komso na suka. Oko luka ngai yo tenda. Na komso na suka. Na ibimani bana ko ya lisusu ati. Sela yo. Mbaluni akutinga bena na kati ya nzoto nokokati nokomimisai Bégé olinga ngai te mama nalingi yo. Noko, nina Merci na ndenge to participer na likambo
oyo problème oyo ezwaki biso en tout cas nzambe moto apesaka ye mpe motu azwaka donc oyo oseleki lokola mai esesopani esopani donc tozala motema monene tokanisa susu wana te malgré to eza tashe etikali na motema totya nzambe liboso nayebi ke nzambe moto ayebi pourquoi naturel atiki biso donc biso bali kotikali totya nzambe liboso tokontinue chene donc elingi koloba te lokola mwana na nga abalaki mpa na ye mama koluki lokola naturel akufi donc seke mindeko esili mindeko esili te toza kaka na kindeko mama kolutu nayebi ke matanga lokola esili ozovanda miniti moke na kisasa okozonga na yo mboka problème eza te donc tokobosana yo te yo mpe okobosana biso te zala na kimia tya nzambe liboso donc ya koloba eza te papa Noa ozali mwanakazi na ngai mwana ya ndeko na ngai atika nayebi ke na age na yo okutani na ku oyo nazala motema monene tya nzambe liboso nayebi ke lobi okozwa lisusu mwasi lisusu donc napesi mpe moninga na yo papa parfum en tout cas merci ndenge osiste biso badebandeli ti letapi oyo tokomi nango en tout cas merci mpe nabotikala te ndenge nalobaki ozala bomoko yango mpe en tout cas namoni yango merci loko ndenge opesanga parole nde na te koloba nangi oyo ezala suka mahali takoma ndeko ndenge makambo esamaki napena bina kotikala te nalanda na ya mpasi tokosala makambo naturel ezali mwaso biso tolingai makasi tobalaki naturel mais ekomeli biso epesi biso mpasi mais so mwa ti tobana na matanga nganga courage te parce que souci ebaki so nake na ndaba naturel ata ye aza te naturel otinanga biloko eloko olobi eza te ndoko mpasi kaka na motema mpasi naturel bana ndeko na nga nalembaka bino te naturel naluka na mpasi po bole naturel lala kufa tikinga naturel naturel motsatsa yoboye naturel platine tsazola naturel ezala na ye platine tsazola naturel ezala na ye kotikala te landa ye landa ye tata na sampeto ata lali naturel landa ye kotika ye te naturel atazawa atazosokola ezala na ye eza na sampeto naturel landa ye naturel kotika ekiyo te. Merci beaucoup na assistance na yo ndenge oassisting biso na matanga assisting na matanga ngapu na ebaki te ke makuluta sana mwana moko na Kinshasa kombo la Lyon ndaki surpris na matanga na okuta en tout cas merci beaucoup ndenge ozalaki wana na makambo nyonso nzambe ya pambola mais nazala mo masolo moto ngito solola obala déjà na ebité nte semiki bota. Merci beaucoup et celle malamu ndenge obala te obota te moni naturel akufi déjà tiki biso eza volonté nzambe nzambe ile alingaki azomoli mona ye olenaki olukaluka mwasi mosusu na famille na bino déjà na côté na famille na bino moni boza bien maman na bino za bien bosola bien boyambinga bien olenaki oluka mwasi mosusu yango na préféré yo ou remplacer naturel la bande yo ko mwasi ngo van ndako. Bonjour berger. Oh, bonjour Yaya. Boni. Bien. Ok, na yambe na kombo na Yesu. Merci berger. Bon, tout bon délit. L'éternel notre Dieu est tout puissant, papa, te tiki ne se donne sur la tête, mais si retourne à l'autre, notre bon délit. Amen. Amen. Berger. Oui. Moko kate berger na. Butole le bena berger na lalité. Donc vision banana baneko raisonner kaka yo. Donc vision kaka. Donc butole le petit berger parle. Le berger na linga kayo. Nalinga na ndinga solo berger. Le tana mutema na ngoma bene na linga yo. Na lukuta te berger. So na ye ozo benga na ngai lokola mo doki yo lingi ko sentinga te menga na linga kayo. Kanyo bengana na kwa linga kayo berger. Berger ndoto ona ndoto lelo penza na butole yo berger. Poto linga. Soto lingani kande na mona na ndoto bongo. Na koko mata na paradis. Yo mpena berger na yeka to lingana. Mangu kona yeka obenga na ngai. Pourquoi on a la table mais berger le na lati bien pardonnez le penza to lingana kaka po ntema na nga ekita
Dona sepela bina de moi muka buto lelo. Sobi no lingi ngai. Isa la pi bien. Hein? Yeah. Olobi bien que no kolata ki bien jour, kolata ki mabe jour wana te. Olobi bongoti. Kolata ki mabe jour wana. So na ko no ka se mangi no mo zape le no olati ke bien. BG. Est-ce que yo mo so mo no ke no olati bien? So BG, na la tandenge ni po yo linganga. Olata mabe, olata malam. Ça me regarde même pas. Au moment où on s'en va, on est concentré dans l'église. On est concentré dans l'église. Au moins, attendez, on a kolinga yote. Na ça clair, na ça qui dit que tu es au moins na benga na jouer et ça pour la tati. Pas ali au bande ko yana ngo ngaka na mutu nge zati. Et puis ni mozawana, na ebisa ki obie. So ko ye awa eza pour makambo bonzambe. So eza makambo yo ya ba amour wana ngai pa na okota lisusu aki. Est-ce que makambo lo o raisonner bien o loba ngo na conscience? Oui, makambo nazo loba, nazo raisonner ngo conscience nango de tindi na loba makambo na loba no. Na raisonner te pour ani. Naturel déjà koufi. Naturel a koufi. Déjà pas na esili. Ceux qui na la bali yo, ezate ke yum de bomi naturel te. Naturel a koufi sa volonté nzambe. Mais ngande na bali yo, ezara mabezo naturel yum de bomi ke be yo bomi naturel te. Na ebiti, yo bomi naturel te ngande mutu. Na sebe na balo yo ye pa na ngade me nga mokundi. Conscience na ngeti na balo pour mono za bien. Ninge naturel azaki ninge yo za levi. Nga nazo linga yo oza mwana mama kulutu. Nazo mona kenda ninge mama kulutu aza ninge yo kozali. Ya mona nazo linga oza mwana mama kulutu. Et ça les bien, tous ça ensemble, tous ça en famille, n'est que ça. Au lieu que nous linga moi si mususu et comme maman ni on monite, nazo mona ke mwana mama kulutu aza na comportement mo oyo naturel azaki na mo yango yo sana. Ya moni na s'intéresser par nous. Et ça la ninga mabeti. Ça ninga mabeti ozo mona ne se intéresser par nous. Est-ce que makambo ba semi ceux qui maman yo kiango. Na ba nuka est-ce que ba ko sepela. Lelo na famille ekobima ndenge nini? Problème ezani. Noko ngamo na solani wana za noko nanga. Za noko nanga propre. Ngala solana noko mais mama kulutu yozwa ta yo solana mama kulutu. So solana mama kulutu na bige mama kulutu nenga na yebeli. Nenga na mama kulutu awandima. Nenga na yebeli mama nzamba yebine ya bongsa makamna ta mususu libalo zaki ya yo meleka kina nzela na tire. Moni leke na tire zaki na nzela na yo. Donc mama kulutu awandima noko pa kondima. Biso mbale da so to lingani. Bango bazana ka pona yo kabiso. Mais les autres importants ngana da to lingando mama kulutu on dit malava ngombe tellement non tellement ya kovana ya kovana nanga kasi boineza la kati boineza la ka ndo biloko nyonso biloko nyonso yo ndo gérant musko ozo boineza la mamusu nzambe mutaiba planifier yango ke fale mutu moko boya zala na kanala mutu wana ninga na ba famille na bino ongana petoli na ko ndima nanga na pa nangeza problème est-ce que ba maman ba famille ceux qui le lo ba yoki que de konanga kufi pa matin et moyo linganga na noko na vivre est-ce que vous êtes à l'aise et comme que ngana linde konanga yoka komito ngesa na biso ni likambo nyonso nzamba ibine ya planifier ayeba kike ngala bala naturel na sima naturel nde to kuta na yo nde yo ndo za mwa sa vie nanga tant so naturel za mwa sa vie nanga za ka juste pour mo bo esenga ki yo lika isi wana yo makama naturel ni yo yebe moti ninga to kuta na naturel na ninga na bali naturel yo yeba ki moti babako na nene moni babako na nene donc biso na yo totala ne o ezoya tout ça devant les robots nene tous ensemble nene on gérer makambo nyonso ba makambo nyonso sorti comme on gérer ça na ndenga bien tellement bima kende na bi tellement bima kende na lobi tellement kende porte ça ouvert oui entrez. Bonjour berger. Bonjour Yaya Boni. Bonjour sœur. Oh bonjour. Oh Yaya Boni. Voilà. Soyez les bienvenus. Yambi au mwana kombo na Yesu. Merci berger. Nous avons mon année vraiment. Depuis que va bientôt ça qui wana vraiment que c'est quoi t'as ibélé aux mon année. Bon berger là on a yéli vraiment. Peut-être moi de kombo na ngati. En tout cas berger mambo le salaki isungi pena libota biso.
donc ndima quitté gafa no soko koma na poto donc ça yo so pa na te makona awati et gafa koma na poto à part ça de connexion songe pour na mbasu donc ça va vraiment qui m'a payé continuer éviter do so no to tikala ko boso na limita na biso na ndimiti bon gafa ra bengaki abaki na nyoso salaki gafa na ngai na koma poto en tout cas les ambassadeurs donc na ko koma na ko zomisala en tout cas kana makana nzambe wana donc nzambe wana otika ata mukolo moko te papa jamais à part ça atindle que pe moi cadeau moko boye na musalo yo salaki na ba prière yo salaki tia ko makuna na ndeko ki sepende ko la biso mbasu donc sepela ki vraiment yo matinda ki enveloppe moko na yo bon enveloppe yango yo ndafa matinda ki a on a kati za $1000 na part na nga moko pe bon sepeti vraiment famille nga na ba prière na yo na part na nga na $100 likolo et mon moni na kopesa yo enveloppe on nzamba lola vraiment apambolo vraiment c'est merci vraiment nzamba zong c'est mingi sika ko na biso pe sika zali nzamba funga ba ouverture na acte ko sali vraiment merci bien na ko bossa na vraiment bino kina ko tshali na ba prière bon berger ndeko nango tinde pour hotel o c'est mbasu atinde ko sur téléphone comme ça téléphone oyo abaki donc c'est un cadeau malam pour la vie donc c'est la quinzima qui dit malgré ba kati ko tu likolo surtout qui parle en TP éviter surtout dans ce cas wapi na ndeko biso donc on est coupé sur son téléphone ou abina pesa yo vraiment koma yo moni ki ba cadeau nazo komisa ka pa papa maman merci beaucoup na ko sali vraiment en tout cas na ensemble la pepo na yo na sambe la bandeko basali nga acte vraiment to sambe Père l'Éternel, notre Dieu le Tout-Puissant, Pambola Bandeko, Obaye, Bapesine Loko, Basalina, Action Onzambe, Kololo Kumezo Gepai, Naoza. Merci beaucoup, Noko. Nous passons un temps pour solo na yo. Maintenant solo na beaucoup plus pour na famille ka naturel. Ne naturel la kufi Noko, yongo le benanga, na sala makamanga. Na continuer chemin na wana. Na mona ki oleki na kinde musika. Et on a préféré qu'il na bala mona mama kulutu et ma naturel pour na mona ki aza kimia na ye na ngai ninga na lingela mo saza ndi ya saleli et on a préféré ki na sola na yo oza mama na ngotika la mama nga na sola na yo po oyeba comme soza na moni kanisi ya opesa nga et moni na vanisa ki na sola no po na mona mama kulutu zela no bana kishasa kuzama na courage noko na moni loko la naturel la kufi na bala mona ya mama kulutu ya naturel ozu ide wana wapi est toza mbali na ko ipe ko apprécier ngo est yo solo na mwana mwasi oncle nazaki na ye lobi tozaki temps ko solola to ki na ye andima ki na ye patalisa nga avec solo na makulutu ngape ndenge na yebeli makulutu je pense pas que makulutu akoboya donc ce qui est andima ki na ye ngape naza d'accord pour nzambe ta musumu ta planifier que on naza d'accord yo moni na ko sama ka munga mogote oncle na ngazali na ko sama ka munga mogote yo moni na mission mwana mwasi ni oya lataki robe ya noir voilà la lion na lataki noir na munene ya mwindu boy yo sepeli na ye wana oncle. Bon, nakoloba boye. Noba, bana botika yo te. Pouvoir na yo eza pa na ngai. Bana za noko na yo. Lelo so nga na za te, yo nde kotikala na biloko. Ozoyoka? Nazoka. Bon. Problème makasi eza pa na biso te. Pa makasi eza nde kote na ye. Soki ye kuna eza sololi, esimbi nango. Eza te. Te mama na bango naza bondenga na ebeli makutu na bango ako ndimane. Oui, entrez. Oh, Isebola. Oh, mon cher parfait de bonne odeur. Ah, mon cher, qui mes amis? Parfait, aux vimba kaka. Oncle parfait. Parfait, aligi kolia. Na kutenda maman otasi kenga ebisinga binanga. Moninga no parfait, soka zolia. De yelinga makilele de mon oncle mon parfait zo vimba boy. Ngala ye mon cher na ngai. Na ebisio me ngawuna na parler ce qui maman Becheline, alambi maman tembele atemwa le kapo. Alingi mate. Ndeni mon cher, sikonde. Nzamba zo batela nazo kende kutu na hôpital.
balongola nga ne bandi po makambo nyonso de esilaki nazwaka traitement suka na pokwa balongoli nga bandi depuis semaine wana daa fo nazongela batif. Parfait, merci ndenge oye parce que nga mpe nabimaki ntongo nakendaki pa geli mopao nikumba papa na Genevieve na geli comme ça ntango na ye nde ndeko na yo avandisi ngai azokoapprendre ngai oyo ezalaki besoin motema na ye nde kaka po ye osali bien. Bon azoyebisa nga likambo moko eza c'est très grave mais lobi ekozala nango facile. Bon eza problème boyi kobima libanda na ndenge auti okufela mwasi apréféra zonga kaka na famille oyo touta kobalela naturel apréféra zwa mwana mama kulutu oyo azalaka na bino na Kinshasa bage tu bayebanaka te me baye komonana na matanga apréféra zwa ye yango azoyebisanga nga na tuni eske sosololaki na mwana mwasi yango yango wana omoni nazoyebisa ye moninga na ye omeka nanu mpe kopesa ide. Merci beaucoup. All to lobby bien organisé ou bien organisé ensemble na ndeko na Noah. Eza pena na po makasité. Mais na uté ko ebisa Noah, na ebisa kai omoni ko bala mwasi quand même il faut lukala na longa Nzambe. Mais tel que Noah azaka na caractère o ya lingi ya mwasali. Mais na ebité no solo na mwasa ko déjà. Na solo ki na ye, na zo temps ko sulane. Mwana bat pas agine d'accord. Albe na ngaka ke sulana makulutu. Mais yo na ngato yebi makulutu ninga zala. Tebi déjà que makulutu arondi manaye. Yango moni na préféré kito sala ngo mbala mo le plus vite possible avant oncle Zonga makamba onyansu et si la nango comme ça ngana tika la kimia vraiment. Entrez. Bonjour, ma pasteur. Oui, bonjour, Yaya. Boni. Bien, maman. Boni. Bien, Yaya. Voilà quoi? Salam. Ok, moi, là, il était là pour la mission de l'équipe de la carte d'accord. Elle est là, ça, c'est la part de mon sang, on a le vraiment long, on a un an, on a l'homme, on a lié à la carte. Avant, on dit que tout le monde là, pour tout le monde, j'ai une chose à m'envoyer. So, we made up a sword. Hey, Mama, what's our tambola? I didn't know a big shit. Mama, hey, my boy, the money will let some smoke with some kanda. Ni bozanga makambo ki makambo nyonso ekoyisuna ekoyisuna ndini ya pa berger mwana ngai tout te ba rapport yebisengeza na nini problème expliquer ngango na eza nini man na uti pa berger tala mama kamanga na moni na misu na ngami bale pa berger mama epi zanga kanene bolesaka makambo bino na pai bifoli botelema mpenza na papa botelema te mama vraiment ya nayebi te ozokenda nga na gauche à droite ozomultiplie kaka bamo expliquer nga no juste problème yango eza nini nga nayebanga mama na kobemanga na baironie te oyo babetelanga lisolo babetelinga lisolo nga moko na ndako ya berger na bandi na kiti mama nga mwana kaka jeune kimosala na biso église akoti pou bonjour berger bonjour oyo berger na likamo oyo osali ndeko na nga tie poto yaya na nga ya mbasu esili yango nayebi yo kado mama tunanga sikoyo kado avele monga ya kombe na kati mama ya kombi sikenga na $100. akomi kozwa $1100 na absence ya mobali na nga meme paster nayebi te namoni berger komo osakana na biso berger mona komi kosakana na biso ninga manipule biso na église oyo berger mama nzoka na église bato bakomi kosambana bato babika na église bazali basimbi moto abiki moto atémoine ake poto mpo na nini berger atieka loboko ake poto moto ambasu berger atie loboko pote kauki nzoko bato babikisaka bazala na kati église mama en plus ya makasi susu ya oyo mbasa témoine mbasa esili apesi susu 10 000 apara ya monene mama ya pa berger tikoloba boye mama
Téléphone monene. Oh, yo kutona no simba tena ma vie. Maman. Téléphone ndenge na simba tena vie. En fait, auberge suis. Ngamo na kata ndako. Tozanga mongo. C'est au moins ndenge na zambo ngane na zambo ngako papa bina ndimela ngate. Biloko weza ba berger na okifuswango. Non, je n'ai téléphone, non bon, berger ko sakana ngate, ngana loko ba pasteur mususu te. Ni loko berger suis et ça pour la mobile na nga. Berger ke ko soa, ba dingo na ba téléphone, o biso ko foto zwango, berger soa, berger ko sentir nga. Berger a ko sentir nga na ko la ki se na vraiment pasteur. Maman, non sou ki se pensa. Maman zwango. Maman sope no si na ko se pela ma casse. Maman zwango nati. Na téléphone maman somo zanga kumushala ko nganda 12 mètres balianga ndo basepela nazo benga bino presque na maladie et toujours traiter incurable toujours traiter ba maladie belé nazo traiter panzi nazo traiter sindikinsonso nazo traiter mbadi yo ba chauffeur batila ngo na kiti soko yepa na biso ekosila nazo traiter mwasi oyo abotaka te soko apusani pembeli na ngai akobota nazo traité on PC ekotela yo ndenge nini mwasi oyo azana posa mingi ya kokanga mobile na ye aya pangana pangando ya 12 mètres enfant mystère na kokangele mobile na ye ote na lobika pona basi kate mobile pe azana posa akanga mwasi na vanda ya ye moko aya pa na enfant mystère 2 minutes c'est trop ezo changer comme na film makamunde yango so pusani pa na biso to opio mai oyo osipeli ezana makamusu bozomona to ole wa moto en papier oyo ezokimisa bandoki to benga bino ka boya nyos makambo pesa makambo zo makambo nazana ki manseke na quartier biela na veni mani 96 nazo benga bino bele vraiment boya toza ya ba jete to ende pona musala ka nde mutelo ongai nazo ka lupemba ke ya musala ona musala babenga na ngai ona musala na potsa ba dossier simba rate ya kapa na ngai kasi rouge yango tolobaki yango mo ndenge bongo minute muke komi pembe numéro na ngai ya contact à téléphone soko lingo zwanga nganda 12 mètres enfant mystère 081 73 19 685 na bandiso awa bana na tira singai na kuma mwasi na ye abala abala yo kasoko mama kama hiyo kusambiza vitu ayebisinga obanda toye adena betelo lisuzana Bena ngabo mama sino kwa tena tsala kufi ndipo toza kimia tozala ne bien là c'est grâce à nous akutaka na famille abala kuna kutala mobali ngana kinga zana kape bien ndina lobika ko bala yo ata famille na yo bala kama mama papa ne kana ba décision na papa na yo faut pas Bonjour et santé. Pèse le téléphone. Berger n'a pas comprendre que berger. On combien d'abord d'audacité. Yo comment l'église on. Église comme mi balai. Berger, n'a vu pèse bimi berger va na tombo katé avant na symbole dans tout berger comme la canne. Ça téléphone. Donc il y a un peu ça nini vraiment. On a moni ata mbote na vraiment maman parce que na sala yo nini vraiment. Nini on a vraiment na sala yo ya vraiment toujours ka kona ba Britain na Britain. Berger, au sala nini. Yo ningo ka ba ministère na mobali na nga. Ningo diviser qui ça mba na nga parti au ka ba ministère. Donc on se réfère ba tout mususu sans pour autant papa na molimo ayeba. C'est pour autant maman pasteur na yeba. Berger, na bibimisa. Bimisa na mbongo, bimisa na téléphone. Berger avant na bima, faut pesa na téléphone. Nzambe na ngai. Yango koma nini yango koma boye koma. Ma pasteur. Na ebiti. Na nyango apesi o sango kino nga ba uti opesa nga ba mbongo na ba téléphone awa. Na nyango ayebisi yo. Makamso o nga na yo dona ebiti. Bolimbisa na senga bino tout moment pardon na mabe o nga na sala bino.
bato oyo opesa bino message nga na wuti na yo na yambi bato awa bapesi nga bambongo bapesi nga telefone nani yango apesi bino message berger kaka berger yo sakananga berger naza to yo perdre te botala nga ma pasteur tala na ma pasteur bien ma pasteur mo ya nguya no ya matata no ya moto moko berger nga na to perdre te papa bimisa téléphone bimisa nga téléphone pa bima bimisa téléphone na mbongo bimisa donc ça tala ta berger moni bisa téléphone. Maman pasteur na yo ki no lobi na yebi ke no bapesi bino sango ke no bapesi berger mbongo bapesi téléphone mais notre sœur o ayaki eza ko ba témoignage nde ayaki kotikela nga téléphone pesa nga téléphone berger téléphone na cher boy oyo ngana ozanga o pasteur no fidèle ya zozanga yo se na téléphone na cher boy ezambe na ba berger bominga berger lo ba mutuya boy o ngana sanga yango yo komi ko songo ba pasteur ali pesa nga mbongo vraiment mbongo nde vraiment pesi mati na siko mbongo te mama na mali berger yo ba pesi yo mbongo te berger mutu e ko ebisa nga pesi yo mbongo na téléphone ko sanga berger ko sakana nga berger na ebisu yo omoni yo so ke ba kiate na bino ke ba pasteur na bino berger pesi yo mbongo te berger ke na tema bona nga na ngafu no deuxième constantine right en tout cas nasepeli na ndenge tovandi lisusu boye po tosolola kaka makambo yango noa en tout cas merci na initiative oyo ozwi oyo osalaki shwa kaka na kati ya libota yango esepeli nayebi ke soki bamonaki yo mabe nde bapermetaki yango te donc nasepeli kaka ndenge ozongi kaka na fami yango donc seke fo bokende kaka ndenge bozo bokende na oyo ozalaki na ye en plus mama kulutu en tout cas merci ndenge oaccepte yango en tout cas namoni ke tokotambola kaka ndenge toyande kotambola merci vraiment nayebi ke ata lobi ozongi mboka soki oye na Kinshasa wando ya kotala kaka bokilo na yo donc bokilo ekufi te en tout cas yaya donc napesi yo mpe merci parce que yaya aremplaçaka na libala ya leki te soki ozalaki leki nde olingaki oremplace lokolo oza yaya moyo ozwa mobali ya leki na yo eza merci oncle merci beaucoup na ndenge tovandi abanzi merci nde bosoutenir ngai makambo ekomi na suka merci makulutu kozaki wana toujours wana na souci na ngai nazala su na famille mais famille nde noko alobi toza déjà famille au fur et à mesure bandoya kotala mwana banda okute déjà ndenge nazalaki na naturel nde nazala na ye mpo baza makila moko oncle merci beaucoup merci mon cher Isé nde ozalaka toujours présent ntango nazala na posa na yo oyaka vraimen kindeko ya mwana merci mpe grande sœur nde oncle alobi oyo eza ndako na yo oyo eza ndako na yo soki omoni ke ozonga na mama okozonga na mama mais soki omoni mpe keke opréféré ovanda na petit sœur mpona koaide na mwa mikolo ndenge toza na mwa bastress oyo koaide oncle nga na préféraki olie ozonga mboka na ozwilo ndako comme ça ovanda mpo age de epusani ovanda na mboka natindelaka tindeko bakisi na osepela nango te tellement oye awa na préféré na zilo kaka ndako comme ça otikala kaka en tout cas merci mwana na ngai merci na makambo nyonso bolobi awa nasepeli ndongo batelaki naturel batela mpe mwana na mama merci ndeko na nga nowa nde totokolobaka na ebandeli tozala susu bakamate totona bandeko mama kulutu nasepeli nde boyambi biso na esengo noko mpe nasepeli ndenge atiki makambo na ye aye tosali makambo atuka biso tozonga atuka botika na kombo na yesu bakulutu biso totiki monsieur isegola tozokende na biso botika malamu monsieur ouais merci beaucoup l'homme de Dieu je crois que nalingaki tout ça la séminaire moko ya monene ça séminaire moko avec pasteur Marcel Mimonekeni donc tout ça la séminaire moko na ye na invité pe grand maître Fumu Shala Pongando ya 12 mètres à Rosalawana na invité pe Rovia Fide di Makiesi à Rosalawana na invité Trésor Kintwa Idebe moi dans Nzambe papa Susano Baosalawana donc voilà vraiment naza heureux ya soutien na yo esalinga fuma te makasi ni ba tulokolo ba biso ba fide ni ko ba fierté ya RDC tout ça fierté na moko on dit tout ça la ba effort toujours bunda na ba effort wana en sorte que vous savez que ne malamu donc voilà
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, vraiment, l'homme de Dieu. Zamba Pambulayo, vraiment, merci beaucoup, vraiment. Je suis d'accord avec ça. Je m'excuse. Nauti pas berger, ngai moi sinon nauti pas berger na TikTok. Oye, malko kutinga na osulula na batu, oyebi batu na oswana bamote, balamoko bandi kuganga et ozoyebisanga makambo oyo outi komona epa ya berger. Bon, yebisanga siko. Omoni nini pas berger. Papa, nauti komona makambo somo na vandaki sœur de Paris elle en a. Sœur de Paris il paraît-il que ma sœur mo bayaki berger a fait bon ba délivrance. Bata mbasu babiki, bata asthme babiki, bata sida babiki, ba pesi berger enveloppe à kaki, ba pesi na téléphone. On y comme preuve. Hein? Pesier téléphone. Papa, le téléphone n'a pas maté, comme preuve téléphone en haut. Téléphone a cher. Oh yo kutu fidèle. Oh yo simba kate. Oh yo zozanga. Et sous qui wana te papa, ma PC na enveloppe $1100. On a qui constater là, là qui va papa na bino, comme ça il va quitter là yo. Ça calme. Tu veux au PC déjà kanda. Ngai fidèle. Na fanda wanandako. Nazosanga $10 na ta carburant pour l'église na pourquoi un berger a dit à fandi na ndako na ye ba memeli $100 ni à ta peine. Non, là c'est trop, c'est trop. Je ne peux pas supporter ces grandes bêtises. Hein? Bon, berger, il va me sentir. Berger, va me sentir. Soi-disant moi na mama kulutu. Yo, on sepeli so na lakso kinga na 10 match. Yo récupérer mon ballon na bomeli leki na nga. Yo a ko remplacer. Non la kisayo kinga na 10 match. Ata pas 12 mètres. Non comment? Non sepeli so. Imbécile mon nyama. Pourquoi qui est mon qui? Non mono elote. Yo na ko eliminer. Persévérance, c'est mon salaire, le bas de la place.